Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote, na kombo, na Yesu Christo, o salimalamu, na le lenge oyeko répondre, na appel o pete, to bon de la ponatina, ya mboka, ya Congo, mboka, ezali agressé, mboka, ezali na baine ebele, ya libanda pe, bana mboka de père et de mère, bazali ebele kaka pona mbongo balingi ete bateka mboka kaka ke pete balingi gouvernement ezali sur place ete asoki bakozwa mboka ngo bazwa vraiment makambo ezali kosalema ezali grave ezali gravissime bandeko na ngai yango nde tobondela ete ba oyo bazali kolinga ete baya kobotola mabele wana na makasi bazali ebele oyo balingi oyo bazali convoiter minere oyo Nzambe apesa na mboka wana ete peuple wana esenga minere wana te e bazali ebele bakomi kutu komonana na polele ndeko na nga yango nde toyepo ete toya kobondela mukolo nyonso ya poso tolobi ete tokozwa plus ou moins 20 minutes pour ete tozala ensemble bien sûr mutu na mutu azobondela na lolenge na ye mais prière ya lisanga ezali na grande efficacité ndeko na nga yango nde mukolo nyonso ya poso kozanga te nangonga 18h heure ya Bruxelles heure ya Paris yango yaka ete tobondela ndeko na nga na mikro ya pokwa lelo ndeko na nga soki ezali mbala na yo ya liboso ezali Motei Philippe uta na mboka ya Belgique yango nde tozali awa po ete tobondela po ete makambo oyo ezali koleka na mboka wana ezali normalité biso bato ya Nzambe tokoki kokanga maboko te ndeko na nga soki nano sabone te sabone na yo ndeko na nga lolenge oyeboye partage na bandeko mosusu po ete bakota ete baya soki ozali kolanda sikoyo ozali kuna na mboka tindela bandeko bazali banda mboka lien oyo ya prière oyo ete babanda kosangana na biso samedi nyonso soki yo mutu ya libanda mboka ozali kolanda intercession oyo tindela batu oyo bazali kuna na mboka ete tobanda koprier ensemble ndeko na nga yango nde liboso ya kokota na prière na biso tokotanga nanu maloba na Nzambe tango tokotanga maloba na Nzambe yango nde tokokota na losambo na biso zala bien préparé cause à la distraité de Konanga yango nde encore une fois soki o s'abonner yango nde okobanda kozwa ba notification en temps réel non seulement na samedi mais na mikolo nsusu nazali ko poster ba short mingi ete pona tina mboka soki ton nsusu ko ipe na short o na poster ndeko na ngai publier yango oleke bo publier makambo nsusu ndeko na ngai yambo tokotanga nanu maloba na Nzambe na sima toko kota na losambo na biso tokotanga loba na Nzambe na mukanda ya Néhémie chapitre 1er du 2e jusqu'au 4e verset. Néhémie chapitre 1 verset 2 à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le muraille de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné, j'ai prié devant le Dieu de Dieu, le Dieu des cieux. Amen. Parole du Seigneur. Ndeko na ngai musala oyo ke yo na ngai tozosala na pokwa lelo ebandi lelo te ebanda lelo te ezali musala oyo ke ese salama na ntango ya kala musala akobondela mpona tina mboka tomoni ete awa ezali na ntango oyo ke peuple ya Israel bakendeki na déportation mpo ete Nzambe ayebisa bango ke soki ke bosali mabe na kolivre bino na banguna na bino bokokende mboka mpaya bakendeki mboka mpaya na bowumbu me kuna
Motu oyo azali koloba ezali Néhémie. Alobi ke azalaki na mboka mupaya melito na ye ezalaki kaka na Jérusalem ndenge bana mingi ya Congo malgré baza na mboka mupaya bazalaka nde mitema na bango ezalaka kuna na Congo. Yango nde ndeko na nga me tango bato bawuti mboka na bango baye atuni bango alobi ndenge nini mboka na biso ndenge nini bato oyo ke bakufaki te baoyo beshapaki baza ndenge nini bino nyonso boza ndenge nini. Yango de réponse na bango, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Yango de sango ya mboka ayoki sango ya mboka avec mira ya Jérusalem ezali ruiné ba porte tumbama ndenge eza bon baza na ba province pasi na pasi ndeko nanga. Yango de tango ayoki maloba oyo akangaki motema te abondelaki Nzambe alobi ke lorsque j'entendis ces choses je m'assis, je pleurais et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation, j'ai gêné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Ndeko nanga bato mosusu baza motema te, bato mosusu makambo tozali koyoka po ete halingi gouvernement ezali sur place te, halingi bakutu soki bakozwa mboka na bazwa. C'est pire même que la sorcellerie. Mboka oyayo, mboka bakoko na yo. Ndeko nanga tango kutu mosusu zomona ke kaka tango ke ba ennemi bazo sala progrès, bazo botola bamboka yango nde bazo publier, bazo sepela. Mais soki ke ezali bawazalendo ou bien armée ezali kosala progrès, ezali kokimisa banguna koboma bango, me bazali koloba te ndeko nanga. Me awa tozomona ete ndeko oyo abondelaki alelaki alobi que je pleurais jour mon côté, je m'assis, je fus plusieurs jours dans la désolation na pasi ya motema nabandaki ko gêner, qu'on priait devant le Dieu des cieux. Ce que lundi ba verset lundi okoki kotanga lo sambo na he ndeko nanga yango nde eloko biso pe yo nanga etosala na ebisa kibino bandeko bozali kolanda ete Seigneur azolakisa ke mikolo ya ezali koya ezali malamu te mpona Congo na sina lobango depuis année passée na ebisa kibino bandeko tozo kiye na bango metala ndenge niveau oyo ke guerre wana ekomi bato wana bazolinga ete baya bapanza mboka wana ndenge bakabola Kosovo, ndenge bakabola Soudan, ndenge bakabola bamboka ebele bakabola bamboka ebele. Ezali secret ya polichinelle ezali bango ba occidentaux bato bazali sima ya ba Rwandais ya sima ya ba M23 ndenge moko za mboka lobake ba M23 wana bazali ba coquille vide. Mais ezali na ebele bazali kobomba masima wana bazali koluka par quel moyen ke bakabola mboka. Leur grand problème ezali problème ya minerai, leur grand problème ezali problème ya balkanisation qui va balkaniser mboka wana ke Congo epede entre 7 et 8 provinces nyonso wana ekota na Rwanda. Mais bazali koloba boy ouvertement te yango de makambo wana esengeli ete biso yo nanga to combattre yango dans la prière na ba prière personnelle na yo bondela pona bokonzi mboka po ete bazali koluka ete baboma ndenge baboma Lumumba, ndenge baboma bakimisa Mobutu, ndenge baboma Kabila nyonso wana pona nini po ete bacha bato oke bazana liloba moko ya koloba te bango basala ndenge balingi. Yango nde tina oyo tozali koya ete avant tosambela toyeba mpona nini tozali koya tokotina ntango na biso ya kobondela jenaka mpona mboka, priaka mpona mboka, belela Nzambe ntango nyonso mpona tina mboka ete Nzambe abatela mboka wana topamboli Nzambe mpona ntango oyo toyoki liloba na ye tobandi kokumisa ye mosantu Nzambe munene, Nzambe na bomba toeleve kombo na yo
ndekolanga eske ozali wana prete tobondela tokumisa mosantu nzambe nango ya nyonso, nzambe oyo osala Congo, nzambe oyo otya peuple wana na kati ya mabele wana, ete peuple wana basenga yo kosenga te, yo nde moto otya bango na mabele wana yo moko moto otya baminere na yo ezobomisa mboka, yo moto otya mboka ya munene bongo mpona peuple wana, tokumisi yo eleve kombo na yo nzambe nango ya nyonso, nzambe oyo vandi bisika bileki likolo, en toi il y a ni changement ni ombre de variation, topamboli yo toeleve kombo na yo. Alléluia na mboka nyonso ya Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia, tobeleli totomboli kombo na Yesu. Que le nom de Jésus soit élevé du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit magnifié, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Topamboli toeleve kombo na Yesu, totomboli evre ya croix na mboka Congo mobimba. Mokonzi ya mboka sa akabela yo mboka wana na manda ya liboso nzambe tata, onde oprendre soin ya mboka wana. Alléluia. Totomboli kombo na Yesu. Alléluia. Bakendeki bayeba tunaki ke Seigneur, apprends-nous à prier, ayebisa bango boloba que ton règne vient. Tozobelela règne à Jésus-Christ na mboka nyonso na mabele nyonso, au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Tozosenga volonté ya Nzambe na kati ya mboka Congo, au nom puissant de Jésus. Tozobondela Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom suprême de Jésus. Règne, Seigneur notre Dieu, sois contrôle ya Congo. Kotikate, Seigneur, Congo ekoyate na maboko ya banguna, bazwa ta centimètre ata mokote, apazwa contrôle ya nyonso, ba Rwanda te, ba M23 te, ba Amerika te, OTAN te. Alléluia. Ba miyibi nyonso wana te, au nom puissant de Jésus. Bazali ba miyibi. Alléluia. Bazwa ata centimètre mokote, au règne. Peuple na yo est comme esclave ya ba Rwanda te, au nom de Jésus. Tosenginde règne na yo. Ndekolanga tozobondela tozoboya ete mboka wana ekoma na domination ya ba Rwanda, toko ekoma na domination ya ba impérialiste. Non et non. Tozobondela. Alléluia, que ton règne vienne. Onde règne. Biso betozo kabela au Congo. Na pokwa lelo. Onde ozo contrôle. Yamboka wana, Seigneur. Onde zambe mnene. Onde zambe na bomba. Alléluia, tinda armée na yo kolo. Alléluia. Armée na yo. Et protéger mboka wana. Que ta volonté soit faite. Tozobondela susu kosenga volonté ya Nzambe. Volonté ya Nzambe esalema. Volonté ya ba impérialiste te, volonté ya Kagame te, au nom de Jésus. Volonté ya ba Rwanda te, bazana mboka na bango, bazana mabele na bango ya muke, bavanda na mboka na bango, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Volonté na yo esalema. Volonté na yo na kati na mboka wana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, tozobondela yo nanga ete oyo nyonso bango bazali kosala mabongisi na bango nyonso ekokisama te au nom de Jésus. Ni ya ba M23, ni ya Kagame, ni ya ba impérialiste ekokisama te. Bazo kobombama lisusu te ndekolanga. Yango de tozobondela ete ba réunion na bango nyonso, ba calcul na bango nyonso tozali ko anéantir yango au nom de Jésus. Luc chapitre 10 verset 19. Le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance ya ba impérialiste, sur toute la puissance ya Kagame au nom de Jésus. Oh bandi ko détruit, ko nyata puissance nyonso ya monde ya ténèbres eteleme li Congo ezali ko kete mulile kota na Congo
ete carnage ekota na Congo, ete catastrophe ekota na Congo. Tozobondela au nom puissant de Jésus. Tobandi kobebisa mabongisi na bango nyonso, baplan na bango nyonso échoué lamentablement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Balkanisation bazali koluka ekokisama te, mabele bazali koluka ebazwa yango te au nom puissant de Jésus. Déclarez yango tobebisa. Je vous ai donné le pouvoir ezali na biso esengeli ete biso to exercer yango na après-midi. Alléluia. Exercer yango na après-midi. Alléluia. Emabongisi na bango ekokisama te, Seigneur, au nom de Jésus. Baplan na bango baminere bazali koluka bazwa yango te au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Ndekolanga, même dans tes prières personnelles, bandande ko bebisa misala na bango. Misala na bango nyonso na to sopela ngo makila ya Yesu, makila neutralisé yango au nom de Jésus. Makila Yesu Christo, to sope yango na Congo Robimba, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. To sope makila puissance ya makila couvrir mboka Robimba. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non seulement il y a la puissance, mais il y a aussi la victoire. Dans le sang de Jésus-Christ. Et mais dans le Seigneur, tu vas déclarer la victoire. Il y avait 1-23. La victoire, il y a Kagame. La victoire, il y a Mibignon Sobazali Sima Yaba Rwandais. Au nom de Jésus. Merci, Yebani. Au nom de Jésus, Bandaki Kobombama. Alléluia, tu t'atelier longa Nicolo Nabango. Au nom puissant de Jésus. Tozali Kosala. Un acte, il y a foi, n'a pas quoi aller l'eau. Bango Nyonswana, ce sont de grands, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, pays Nyonswana, Bazali, géant, géant Moko, Goliath a tellement prêté avec sa Israël, le bique, Moko n'a pas télé, peuple Nyonswana qui n'a pas banga. Mais tango David aye, aye na libanga, par la foi, Moko na Moko, tozo soit libanga, to Bambi, alléluia, Goliath Nyonswana télé du Congo, nom de Jésus. Alléluia, Simba Libangana par la foi. Libango ezali Yesu Masia écrasé bango. Akombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus, tu es écrasé bango. Tu es écrasé bango. Akombo na Yesu, tu es écrasé Kagame. Tu es écrasé pouvoir na ye. Tu es écrasé kiti ya bokonzi na ye. Tu aussi ici yango au nom de Jésus. Ba yon se pe bazali simana na bango. Oh to bebisi bango libanga wana écrasé ba américain au nom de Jésus. Et Congo est comme la bango deuxième Vietnam. Et Seigneur, la parole nous dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Seigneur, justice na yo pona Congo. Justice na yo pona Congo, Seigneur. Justice na yo pona Congo. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Alléluia. Justice na yo, Seigneur. Justice na yo, Seigneur. Alléluia. Oh, nyonso akokota na Congo. Oh, nyonso akoya na munduki. Oh, nyonso akoya po ete abebisa mungu. Mokiliwana azwa mabele aboma. Seigneur, ba Rwandais nyonso, ba Américain, nyonso bazali koya ba mercenaires nyonso bakoti na Congo, mais ba bimate mabele ya Congo efungwama emela bango makila na bango ekwena mitu na bango moko. Alléluia. Seigneur, victoire, la bravoure na kozosenga na armée congolaise, na bazalendo, na peuple nyonso tosengi pe. Alléluia. Sentiment, il y a patriotisme et là ta Congolais nyonso. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur. Alléluia. Le boko na yo. Écrasé bango. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Ma belle à Congo. Alléluia. Au nom de Jésus. Et quoi il a bango. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Tosengi. Et il disait à Senga Kiambo, alléluia, tout Senga était, F23 nyonsana, mercenaire nyonsana, plan nyonso bazali kosala, et bazali bana mboka, nyonso bazali kosala bana, et dans la polele, et que dans la frappée d'aveuglement au nom de Jésus, bazoko tel mabele à Congo, bango bamona keza butu mais Moïse, alléluia, bakoya, l'embuscade, la force armée, bakoya, l'embuscade,
Yaba Zalendo, alléluia, Bakufa, Makila Bango, et na mituna bango moko, justice ensemble, et que na mituna bango, la justice de Dieu, la justice de Dieu, papa, la justice et l'équité sont la base de ton trône, Seigneur. Congolais, à qui de votre mabela batute, Congolais, à qui de rebondissant moutute, Zombe tata, une guerre provoque, une guerre inutile, une guerre de convoitise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, prêtez la joie. Minerai du sang. Alléluia. Seigneur, malédiction est là devant. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde qui était au moins 20 minutes. Mais tout le monde de l'équipe a fléau, non, Seigneur, à quoi il s'en a Égypte. Et quoi il a rebelle, non, au nom puissant de Jésus-Christ. Et quoi il a au nom de Jésus. Et quoi il a au nom de Jésus. Et quoi il a na Congo na Yesu Masia, ba fléau nyonso, oh papa, quoi il s'en a Égypte, et quoi il a ba rebelle nyonso ba M23, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, guéreza ya limanda, metozana disusu, na guerre ya kati ya ba traître, ya ba corrompu, ba bazali côté kamboka ka pona mbongo, ba bazali côté kamboka kepo, bazali na parti ya président kepo, bazali na pouvoir te. Alléluia, c'est la pire, et la pire même que la sorcellerie, toujours bon de Seigneur a frappé Bango, a exposé Bango, Bakangama Bango, non c'est dans l'armée, et dans l'administration, et dans la politique. Alléluia, Seigneur a exposé Bango, Seigneur Bakanga Bango, non c'est au nom puissant de Jésus, confondre tous les traîtres, tous ceux qui combattent le Congo à l'intérieur. Alléluia. Ba oyo koso ba païen so ba ya Congo et comme ça bango va tuminer ba comme contre Congo. Seigneur, au confondre bango na Congo na Yesu, au confondre bango au nom puissant de Jésus, au confondre bango na Congo na Yesu Masia. Alléluia, bandiko tato la victoire et que tu repousser guerre au ebimana mabela Congo, ebimana mabela Congo et comme en dehors ya Congo, en Libanda ya Congo. Au nom de Jésus, te repousser par la foi, repoussons par la foi la guerre, alléluia. Et bimalimanda mboka, et bimalimanda mboka. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur notre Dieu, grâce na yo et accompagnez peuple na yo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, ton commission Zambé, on a grâce au accordé biso, n'a pourquoi les yo, tu as été. Ya liboso avant aussi ça toujours senga esprit wana oye l'attaque Néhémie et l'attaque biso nyonso au nom de Jésus et belé ba ya ko rejoindre biso na kombo na Yesu Masia et to bon de la et za la yo moko ke opela moto na ba prière personnelle on a ko bon de la pondatina moko zamboka au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, oh la sabiso esprit wana, oh et l'attaque Néhémie, alléluia, la sabiso le mot de la prière pour la RDC et là t'as va chrétien nyonso, va nous savoir chrétien nyonso, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, reketia suka, toujours bon appel à mon kojamboka, au nom puissant de Jésus, car la dernière comme côté de Melabango. Et bazali ba sanguinaire, et ça y a impérialiste, et ça y a voisin, bazali ba sanguinaire. Tout le monde était zamba batela, zamba confondre, ba nyonso ya koluka était asalema be retour à l'expéditeur. Nyonso koluka était asalema be nduku wana ba poison wana izonge la. Seigneur protéger, couvrir na bouclier ya foi et protéger contre la traîne s'enflammer de l'ennemi et atteindre yete. Alléluia, peut-être namutu. Na lenge to zonga ba corrompu boy, ce qui nous a boy azai susute. Mboka ekei. Au nom de Jésus, batela et dans la voyage, et dans la surplace, et dans la collaborateur na ye. Onyo sako meka Seigneur kanda na yo. Et quoi il a yo onyo sako meka ete. Ha sopa makila na ye papa kanda na yo et quitte la ye. Au nom puissant de Jésus. To pamboli zombe, rabadina visope, to komi na suka, na kombo na Yesu. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es digne d'être adoré, digne d'être magnifié. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toi qui étais avec nous du début jusqu'à la fin.
nous le commandons la semaine prochaine entre tes saintes mains. Ô Seigneur éternel, ô Zalanabiso le Soussou, ô toucher le Soussou, un plus grand nombre qui viennent nous rejoindre afin que nous puissions, Seigneur, élever nos voix chaque samedi et pour la protection, pour la paix dans ce pays-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce pour que nous puissions nous retrouver chaque samedi au nom puissant de Jésus. Qu'il tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Merci, Ndenge, oye, na pokwa lelo, ete to bondela. Mais na ba prière na yo personnel. Ko zangate, pona ko bondela, pona mbokana. Ndenge, nemi, asalaki. Atalaki, rana yete, azaki na msala na yemalam, azalaki bien. Mais pona mboka. Pona likambo ya mabele. Bondela. Gêné. Aïssa Kino Kengana Bandango Kala. Yangonde, Seigneur Alingi était Nazana Binot était tout prier ensemble. Yango, Bondela de Konanga. Ceux qui n'ont s'abonné à nous, s'abonner à Bino pour être beau bandakozwa, ba notification en temps réel. De Konanga, beau partager. Beau partager de Konanga. Afin que Tokoma une grande armée yako bonde la ponatina yamboka wana ndekonanga yango bokotala na description totie ba coordonnées financières na biso ezali soki ozali na isungi pona kosunga pona msala nzambe pesa yango na yebisaki bino ke lukata un euro symbolique botinda yango ete na bonde la pona mboka oko pesa yango na kombo na yote opesa pona tina ya mboka ete to bonde la pona tina ya mboka yango ba coordonner na biso ezali ata en direct de tozali boye okoki kotinda yango ou bien okomona tozana ba groupe ezaba na place ba komi rejoindre na sewana ezali moyen ezali wana poete otinda yango ou bien symbole moko ya dollar ezali pembeni soki o cliquer likolo nango okoki kotinda disungi ndeko nanga tanto komi wana tokomi masuka mais poko nyonso biso a na chaîne oyo tozalaka na prière du soir nango 21h heure ya Bruxelles petongo tozalaka na ba culte matinal soki ozali mondimi ozana place okendekete ndeko tikala a ete tobondela au nom puissant de Jésus. À samedi prochain, na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.